ngai na makambo ya bilamba lelo na monde. Donc nazolo bango, je suis les grands sapeurs les plus dangereux du monde. Ngai na France na makambo ya bilamba bazwaka neti bazwanga neti ba théorie c'est les plus dangereux du monde. Déjà na dokisa leader grand prêtre Nabino, soi-disant Bobulaka, Wemba, Nabilamba, Talaka na dokisa déjà, leader à Salabino, et bon yo petit frère, Okonguluma, merci. Nazastar, Batouba Benganga clown, Babenganga artiste et comédien, Nazastar, merci. Petit frère on a viré, et bon yo petit frère, Okonguluma, merci. Viens chinois, Nazon si Angola, merci. Nazala ba capacité, na ba pouvoir, yako dokisa, mais ba journaliste, merci. Okonguluma, viens chinois, Nazon si Angola, merci. Avant la question, nazo pesa un message petit frère na ebisio, l'énergie na ba force nazo bimisapo na yo na ebisio, na ko dokisa yo mutu, petit frère on a viré, ba pouvoir na ba puissance, oh nazala ngo soke sengi vraiment, même na pesa mwasi na bana, na ko pesa mwasi parce que basi baze belé pardon na kozwa mususu na koki kopesa bana te po na makambo bilamba. Merci. Zwanga bien votre émission de Naïm Sarabino Masolo Kati Souriante de Caliente Kumeda de l'Arta Balobi sosa la pulanganda chaud dedans chaud dehors favela sa muchacha la dos lelo toza wapi esala ngelengi na yo rappelle bien mais mingi balobi Ranger Smith Masola Kati toza bongo ne balobaka ici c'est Paris oya Nora digital mais oyo ici c'est Paris libulu manzengele babi libulu manzengele nouvelle formule Masola Sika foso ba featuring les grands Katangé bazo beta ce qu'on a basé de Makiadi mais na lelo na ici c'est Paris ya lelo Masola Zarara babi wana yaza napolitain donc batutu oyo balela ko fouiller na kacha Napoli babi ngoma ye azopesa ba visa Naples mingi olobeya te lelo pena na ye awa na kacha libulu manzengele après match ya Real Madrid Atlético na soutenaki mais tolali mais na cadre sigo ya kumeda de l'Arta oya sosa la pulanganda fallait na yamba Didier Nzongo yabi Papa Rolls après match tokutana na libulu manzengele nouvelle formule en direct de Paris donc fallait na yamba bino Didier Nzongo po na éviter mikolo azoloba Didier Nzongo azoloba Ranger na moni micro yango tisha ngoyo Didier Nzongo yaga nanu po makambo obiya bambote nanu Didier Nzongo malgré pour gagner biso nebi yo soutenir Real Madrid pour gagner Théo sale émission ngazaka Atlético olobini papa. Merci beaucoup Papa Rose na zwanga bien na ba opportunité oyo pesinga débat Ranger Smith on a les cas na ba combat oyo ya makasi na zanango pour l'instant mais pona ya na yebisaki bino déjà bana Atlético bokodoka mutu yo yaki na maillot rouge ngana ye na maillot jaune donc pona memo likolo te
Je salue d'abord Ranger Simite, les meilleurs réalisateurs. N'a amour, ma volonté, il y a pour se déplacer. N'appelle, il y a Papa Rose, Nazwanga bien, Naza posé la passage nayo, parce que Naza na kanda petit frère, Nazo Exao petit frère. Déjà, Nazo qui s'est l'idée, grand prêtre Nabino, soi-disant au Boulaka, soi-disant, Nakoya Papa Rose, soi-disant au Boulaka, Wemba, Nabilamba, Talaka Nazo qui s'est déjà leader à Saladino, et bon, aussi au petit frère, au Konguluma, Papa Rose, Pessanga passage, merci. Nabi Didienzongo, sur le love mansonga bientôt et tout Lukayo, et Zake, Babi Didienzongo, au commis recherché, Nakatia Paris. Partout, Bachelio ba wanted, on a pas problème, il y a au Saranate, on a attaqué partout. Il paraît au côté grotte. Taliban a zongi na grotte. Pour osa chasser na niveau moro. Olobini. Merci beaucoup Papa Rose. Badok ici au moro mutu. Okomo loba trop na internet. Avant la question Papa Rose, na zwanga bien devant les meilleurs réalisateurs de l'année 2014. Ranger Simite, Kena et Ranger Simite. Donc, wana bilai. Mais Papa Rose, oye bondo kisanga. Déjà nazalaka sa pitié. Ngana na hôtel ndenge balobi nga odoki okomi muke mission. Babeti yoga mwelo mwa muke. Mais otomboki na niveau moko do babi ye moko doki. Donc merci vraiment Papa Rose nazwanga bien malgré tout aux actes de délai. Parce qu'il faut se mêler, toi tu es la police de la presse. Si je parle de la police, donc cela veut dire au dépendant du ministère, il y a intérieur. Ma camounyo ya presse, dans le Zouakamogulu, Toluka Kakayo. Donc pour ton Sambouyete, n'a préféré se présenter d'abord avant tout Banamaso Soki, Okoki, Popé Sanga. Autorisation devant Ranger Simite, les meilleurs réalisateurs à Comipé, la collaboration, Yamakasi, Yalebos, Serge Pachotti, passage, Papa Rose, merci. On a se présenter, s'il vous plaît. Bon, micro yo, Tisha Mikope Yangoyo, viens à m'appeler Katanga Zawana, donc les grands. Azawana témoin, Masola Kati, Bamuke Katanga, Batutu, Serge Pachotti, Bagite Cheve na Musika, Masola Kati avec Didier Nzongo, Nebike, Mokili Mobimba partout dans le monde, Bazaro Zela, Didier Nzongo, Apete la Bango, hymne national Wana, Oyo, Bango Balingaka, Oyo Gite Cheve Zara Soa Yoga, Maramongo Bandi, Micro Yo, Tige Pe Yangoyo. Quand on a hymne national, la présentation à ma solo. Merci beaucoup, Papa Rose. Papa Rose, la police de la presse, Nazwanga bien. Devant Ranger Simite, à côté, le boss Serge Pachotti. Merci, Nandengo Pessingaï, parole. Nako se présenter d'abord parce que Papa Rose, la police de la presse, Ebingaï, Ranger Simite, les meilleurs réalisateurs à Ebingaï, Batoussou, Ebingaïté. Donc, je me présente d'abord, c'est moi, son excellence, Didier Nzongo, Papa Naristote, Papa Brian, le père de ma petite fille, qui porte le nom de ma mère, bébé Louise, son excellence, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, le roi taliban, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, Dokaba Dokisayo, Didier Nzongo, Mosenzi na Yoji, Didier Nzongo, Moula Kama, Bobandi Manga na Yoji, Didier Nzongo, Nakokende na bango, Kakaboy,
Kakaboy. Donc, Papa Rose, la police de la presse devant ranger Simite pour Katanga Djena Beta, hymne national Nangaï, parce que les boss JC Katanga, na les boss Z Makiadi, na Libulu Manzengere, Balanda Kangaï, na hymne national, Toleka. Mama Luzolo, Bakanisa qui n'a pas si là, Bakanisa qui n'a pas d'okaye. Dijenzongo, mon konzangaba, papa zongo lezi, omoni succès, yamona na yo. Dijenzongo, mon konzangaba, les rois de Yoji, les rois d'Ali, otala esika bilenga yo jezondi, moni esika bilenga yo jezondi. Dijenzongo, mbongo, mbongo. Bon, le général Betou Kangamba, Nakati Angola, Salomon Escadela, son excellence Moïse Katumbi Chapwe, Yonde Libé, Nakati Akatanga, raison pour tout, les joueurs Renier payé, Nakati Afrique, Yemersi Mbokani, Fondation Evanda, Nakati Congo. C'est Firé Moulevu, Yonde l'idée, na Masola Yogi, na Katia Sisse, Bana Solka, Doza la Ini, na Katia Monde, nako même, Abino, Kakaboy, Cédric Minga, les leaders à Cap-Town en Afrique du Sud, na Mylène Kounzi, la race de Veken, na Katoléa, va gagner un Facebook, Bébé Sendor, Mahama Passa, son excellence, Yandé Kimbuta, les hauts sommets, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, le travail bien fait, ça mérite, vive Solka, vive la RDC, merci. Zwanga bien Sabino. Favela sa muchacha la dos kumeda de l'art tabalobi. Sosa la pulanganda, chaud dedans, chaud dehors. Chaud partout dans Racha Libulu Manzengele. Ouais, ça va bien ça Paris. Bah ça me dit en moi. Talara, mais Nabia, Didier Nzongo, n'a remarqué qui n'époque mon botan guerre et la qui danger, aux soit qui allié. Aux soit qui allié mo ya makasi. Bobundanae, mais alliango, on dira Kangio Singa. Abois qui on a grotte, au commis recherché wanted. Au commis Gayomoko, Bama Sabate, au Telengani. Donc, merci vraiment. Petasuki ou bien donc, merci vraiment, Papa Rose, la police de la presse. Si je parle de la police de la presse, cela veut dire qu'il est parti qui est parti na ministère il y a intérieur Balobaka, son excellence Didier Nzongo a yebi français mais n'a bien qui est parti na ministère intérieur Papa Rose s'il vous plaît. Je fais partie, hein? Pour toi quoi. Bon, merci Nazon la question. Ouais. Moni Papa Rose, c'est la poste de la presse devant ranger Simite. Donc pour l'instant je suis prêt. Même ministre vraiment va pouvoir na ba puissance. Oh nazala ngo soke sengi vraiment même na pesa moi si na bana na ko pesa moi si parce que basi bazé belé pardon na ko zwa mususu na ko ki ko pesa bana te po na makambo bilamba. Avant la question, nazo pesa na message petit frère na ebisio l'énergie na ba force nazo bimisa po na yo na ebisio na ko dokisa yo mutu soki na dokisa yo mutu après au ciel muka soki au ciel muki na ko faire ko ciel mukisa yo ndenge na uta ki ko ciel mukisa Balia, petit frère déjà, yo il faut loba. Déjà leader Nabino, oyo bo kontaka bien Nabino, oyo salabino papa Wemba.
esi na dokise mutula mwa bilamba sikoyo yo mwana oza déjà na retard bilamba ça fait plus de 10 ans okosepela même kutu esengi na renouveler souti na 2050 on a fait basculer yo na ko fait basculer yo mais Papa Rose na ko memo mulaite na zapela na posa lelo otulanga ba question makasi parce que moi je suis Hitler de la SAP, je suis son excellence Didier Nzongo mon Konziangaba, les grands sapés les plus dangereux du monde. Merci. Bon c'est là Ranger Simit. Merci. Nabi Didier Nzongo on a agressivité dans ma bilamba. Mais et lorsqu'on a compris était bande d'annonces à Pamba et ça lui déjà sur 4 émissions. Bamsoube baké déjà ba Afrique. Yo tigaligaga au Telengani. Donc merci beaucoup Papa Rose. C'est balba qui pecha Telengani pecha Suki. Donc, merci vraiment Papa Rose, la police. Bande annonce à Pamba, on met 4 émissions d'attaque. Odokit. Donc, Nengana là, on a indiqué Cocotif, on a fait un pas. Ranger Smith, réalisation. Hein? Comment fanatique à Ranger Smith? La tête à le odor a venu à Cocoti. Comment fanatique à Ranger Smith? Talara image. Bon, Ranger Smith, merci Naïbi Boté Nayo, malgré tout qui réalisateur, mais Mibali peut tomber mais Wane Zama Kamnote, Yo Zaba classe Nayo Tanga, dans les cas. Donc, Papa Rose, c'est la police de la presse, le monde évolué. Ngaï, de fort, d'énergie, n'a pas force. Oh, naza kobimisa. C'est pas facile, Papa Rose. Yo, oyebi. Ngaï, na makamwa bilamba, lelo na monde. Donc, Nazolo Bango, je suis les grands sapés, les plus dangereux du monde. Ngai na France na makamwa bilamba bazwaka neti ba théorie c'est les plus dangereux du monde na makamwa bilamba ndenge bazwanga mon frère black té tala kaka c'est là Papa Rose tala kaka vieux chinois na zone si Angola pourquoi c'est là oh Lobanan de mon yoki na Lobanan yoki de bango nabia est-ce que Guité chef a yoki makambo babi écoute-moi bien babi ngoma vena nga chiseka tanga yoki te Chikito Mushashino 35 ans et puis Nora Digital ayoki te merci na dans l'ombre non déjà Papa Rose la moni de koki mateyaka s'il vous plaît omoni obi nini omoni ngai lelo obi ozongisi ewa na lobi boye omoni ngai lelo naza na ba capacité na ba pouvoir ya kosala musu naza na ba capacité na ba pouvoir ya kodokisa mais ba journaliste mais eza métier yo oza na monde ya presse nga naza na monde ya business tala écoute-moi bien Papa Rose omoni lelo relation eleki mbongo lelo nga nazwi relation na Nora Digital je répète Nora Digital ici c'est Paris et ça pour arranger Simit na Papa Rose nga na bombaka te relation eleki mbongo donc ndenge nazali awa lelo sujet nango eza mingi vraiment nazobimisa beneige oyo mpona corriger petit frère oyo nawutaki kovire petit frère nazoyebisa yo déjà na makambo ya bilamba j'étais déjà fatigué pas même fatigué nga naza kozwa neti
bébé kutu te mwana papa Ross omoni mwana soki abotani ndenge naza kozwa petit frère oyo na vire ifo nanu obanda komela mabele na libele ya mama soki osisi komela mabele ifo omela bibero soki osisi komela bibero ifo onguluma soki osisi konguluma ifo otambola soki osilisi kotambola ifo obanda beti na jardin d'enfant soki osisi na jardin d'enfant ifo okende na maternelle soki osisi na maternelle ifo okende na collège soki osisi na collège ifo okende na lycée soki osisi na lycée ifo okende université Papa Ross na makambo ya bilamba mwana oyo akokoka te carrière eza molai ngai na makambo ya bilamba nakoma deja na université yo oza nanu na libela mama petit frère fais attention avec moi je te donne un bon conseil de toutes les façons naza na ntina kopesa conseil te oza na mwasi na yo na bana sala attention na nga nakolobisa yo nakozombiso bilamba déjà nakangi yo 2 fois 3 fois en plus olingi vese na yo wana ya mwindu ya molai oyo ezalaka na babuton ngai kutu mutu nazwelaka yo na yoji mosisa mbongo te okosepela déjà na casier judiciaire oyo oza nango chargé naza na posa na président na yo ya groupe ozongi Al-Qaïda nazongisi na Angola na yo na oyo mosusu ya Suisse nasalaka tu mpo bazongisa ye aye na visa na basaper to monde boya nakodokisa bino mutu ntango bokodoka mutu bokosielumuka ntango bokosielumuka nakofe kosielumukisa bino ndenge naza na posa nafe kosielumukisa bajournaliste ya 50-50. Merci Ranger Simit. Ok. Didier Nzongo. Oyebike. Johnny na Felan Masola Kati. Viens na Rambo. Tala Rambo Machaya. Muto asala rezonga bien. Evimba. Et puis Jipe Kabongo Kabora Mukuba Wambelenge. De la part de Mondelendel. Wana bambote na bino. To rappele que awa. To ana libulu. Nasta Pasika. De Sozo Tala, on remarque que tapis rouge quoi, ma soeur comme n'a tapis rouge, mais oui, nos rêves c'est un mois, bi pas parole. Didier Nzongo d'habitude soit à faire émission, au moins un catalogue. Le ramoni comme il va iPad, kaba programme, ba ma solo na yo. Nana Ranger Smith au comprendre tel. Catalogue. Catalogue. Merci beaucoup, Papa Ross. Et les cas déjà. Ok, mais on a tout à garde-robe. Merci beaucoup, Papa Ross. La police de la presse. Et va Ranger Smith. J'ai sali la meilleure journaliste qui a confirmé Mikolo Nora la digitale. Omoni na lobaki yango na bekebi mutu na salaki mode évolué nga Didier Nzongo son excellente, je suis star naza star batu babenganga clown babenganga artiste et comédien. Je salue mon cousin Ladi et Sobenzongo à passant babenganga clown babenganga mangwebele peut-être pour na makambu ya ba catalogue bilamba ba étiquette. Lélo moni kozala style kozala cœur ouvert. C'est bien aujourd'hui. Didier Nzongo a fait mission catalogue exaté. Didier Nzongo a un jean. Yo la type pyjama. Ya tretico. Mais que tout au doxibino. Nga naza réel. Naza le meilleur jeune. Nako memo moulaïté. Merci. Didier Nzongo vous sentir que vous avez ambiance toujours na kacha masolo.
mais Didé Nzongo na ke non moi malembe au comme na succès moko à tel point que banakin batake yo tomoni pe que Didé Nzongo bangi bango batutu bakanisa ke ba reçoit pena ba attaque solo ba missile pena obangi po makambalo baki wana ezaki ba vérité pour yo tchaka jamais un peu de l'eau dans les vins yo félicitera moto mais tu comprends était ba léopard de kin les ba attaquer au gars 3 biloko moko boye Didé Nzongo wana azalaka receveur Didé Nzongo wana kutu baloba mama moko mais o agressé te pourtant bango kutu formé bato bazaka awa yo takaka awa balegi bango mais yo bangi bango obangi bato apoto te. Merci beaucoup Papa Rose. La police de la presse doit bien devant ranger simite kenaye ranger simite kenaye. Je salue Noli Tambou les sages. Noli Tambou les sages. Omoni ba collaboration ngo ba boboto ba bolingo boye. C'est ça qu'on veut. Les lots dans une émission na yo Papa Rose. Nala on la Noli Tambou les sages avec fierté amour. Likunya ezate, c'est ça la presse. Donc nazonga na question. Omoninga lelo tant na banana star na grand sabé Papa Rose. Blaguité, ngala za la sapité. Ngala blaraté, ngala donc saka. Tala be faux Papa Rose, na be énergie, na be faux na uta ko ebiso na zo bilisa. Je fais pas ça pour rien. Nazo salango pour na public. Tant que l'homme du peuple, c'est pas facile. Papa Rose, au moni, ma kamwa bilamba normalement, et ça quand on banango na photo, il faut on takisa ça. Ba petit na biso on a ya des léopards de la sable, baza ba petit na biso. En tout cas, na koki ko ignorer que baza ko défendre ma kamwa bilamba na kisasa. Mais eza na petit moko na groupe na bango na ndimaka petit nanga 6 lokoto le spiritu 6 lokoto espirituel là on avait encore le spiritu mais eloko on a ebisa bango kaka bazalaka na ba respect parce que eza na batu mususu batusaka bango te daga nga niveau bilamba déjà na dokisa groupe à Paris na makambo bilamba mutu na dokisa leader ya matongende momo babanga litonge vient na bango artiste na bango mutu na makambo bilamba na dokisa bana Bruxelles na dokisa bana Londres bana Suisse bana Suède bana Hollande bana Mokimomba Papa Rose c'est pas facile donc bona kende likolote ngai lelo Nazali, les grands sapins, les plus dangereux du monde. Nanga Gila Ratanzong Maïfouda Momi, les grands traiteurs, piétele, petit Nanga Roli Bashigeya, Junior Nzongo Soda Makasi, Masalanga Zefouré Moulenvou, merci. Na enveloppe Nazwaki, na ya rangé Simit, na ya Papa Rose, la poste de la presse, petit frère, Nazo son petit frère. Dans le Sayo, tu vas aller travailler. Merci. Sois bien. Balobi restaurant Yolo et zone à Dallas. Et pas à Maréchal Souvé. Babi Maréchal Souvé. Yolo et zone à Dallas. Nabia. Didé Nzongo. Poto tika musalape awa. Yali voulu continuer. Nangana e barara. Na Taliban. Ozana nani. Est-ce que Ozara yo monde ngokomi mikolo yo. Et puis, nous avons tenir nos tours. On se prépare na batako egoya. Comme ça, on peut faire na bambote. Tous les gâteaux. Donc, merci vraiment, Papa Rose. C'est la police de la presse devant ranger Simite. Donc, Nazan, c'est vraiment une opportunité. Oh, Kakanzamba, Pesanga, Lelo, ma boss, Yali Boulouman, Zengerevie, les grands prêtres JC Katanga, Navienanga, Z Matiadi, la musique, les meilleurs DJ du monde. C'est les Zino. Mais Getou n'a donc qui s'habille no Bananjili Moutoumé, Oza Moutounanga.
Donc na préféré na pesa ba dédicace parce que loyebi batambe ezalaka ya kotanga na bana pesa ba dédicace nazo pesa na message vraiment na petit frère openda naza ko sa charger na ye petit frère na édition yo vraiment sala attention nanga sala attention parce que on comprend on a conçu qui ça vraiment j'ai sali ma sœur et maman Pauline Zongo ministre à Château Rouge. J'ai sali mon petit frère qui l'a Tanzongo ma fille d'Abanomi les grands traités piétélé. J'ai sali petit nanga Roli Bachikea leader Nagnon. J'ai sali Junior Zongo Soda Makasi. J'ai sali un ranger cynique, les meilleurs réalisateurs. J'ai sali Papa Rote, la police de la presse Nazonga bien sorti. J'ai sali Noli Tamou les sages. J'ai sali son excellence Yandé Kimbuta. J'ai sali Vienanga Sokoto Kayembe, les boss Azana dit société, Azako Lukaba Geno na Dokisa Mutu, Bakende Posa les Panae, Atabakola Mukatatre. J'ai sali mes enfants, mon fils Aristote Ndongo, Yabouba, Moufinou Kwangaba. J'ai sali mon fils Brian. J'ai sali ma pipette petite fille qui porte les noms de ma mère. Bébé Louis, j'ai sali tout le monde dans les États-Unis, dans Paris, dans l'Afrique d'ici, Makambu et comme Inasuka, c'est moi, son excellence, Didier Zongo, Mokonziangaba, Ndeka Nobaka, Naroke Nabino, Kakaboy, Masalanga, Zefoué Moulenvou, les leaders Yoji, na Suisse, merci. Ranger Simit, merci, au revoir, je vous aime tous, bisous, au revoir, j'ai sali, Bana Bolafa, Bona Soukissa, donc je suis en train de recruter Batuna Taliba, Nazana Posa, il y a 12 personnes, voilà, et Kozala, un 6 garçons, 6 filles, Ngamoko président, 13e, merci beaucoup vraiment. Merci Nali Boulouman Zengele, merci na JC Katanga, merci na VSS, merci na Ranger Simit, merci na Nora Digital, je vous aime tous, Didier Zongo, Mokondiangaba, Dokabadok bisous, au revoir. Masola Kati, en tout cas, Tolobara, merci Nali Boulouman Zengele. JC Katanga, les grands, Mouké Katanga, Nes Makiadi, Maître tout, Nenga Bazawana, donc Oya Pepele, Maramoutou Pepele, ici c'est Paris, Zwanga bien votre émission de l'Em Saravino, Favela Samuchachalados, souriante à des calientes, Oumeda de l'Arta, Balobi sauce à la Poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, et puis merci à Célésino, les seuls DJ tous à la randonnée à Potoa. Ça fait plaisir. Nakacha Liboulou Manzengele. Merci et check. Ranger Smith. À suivre.